www.congofrance.com. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mieux vous le servir à un maître reconnaissant qu'un internel irreconnaissant. Ça a été toujours pour moi un grand plaisir de vous servir parce que vous êtes reconnaissant de ce que nous faisons nuit et jour pour vous servir. Aujourd'hui, Nazana Katia commune Yangiringiri, cette avenue, grande avenue, reliant la commune de Ngiringiri, n'a pas activité Nyonsoza Sima. Donc, ma commune Oelandi Sima, Makala, y compris les autres, sur l'avenue Elengue, ça je suis là pour enfin voir l'état de lieu de cette avenue Elengesa, reliant commune de Ngiringiri dans la commune Moussousou, Kokene Victoire ou autre endroit. On retrouve que les chaussée Otomoni Awa, chaussée Ezali à Kokata Nato encore Prince Oyozu fracture, tu éviter pourquoi. Mais pourquoi est-ce que ça traîne pour longtemps alors que cette avenue c'est une avenue plutôt, une grande avenue, une artère plutôt, où permettre à Batou, bas circuler normalement. Pourquoi est-ce que Ezali attirer les sous attention à Batou et Belete ou encore le gouvernement pour répondre, remédier la situation où Ezali Komona parce que ça permet pas activité normalement ou encore le moyen de transport et Tambola normalement parce que les taxis bis ou Tara de l'autre côté Ezali Kozo sous avenir mais nous allons en savoir plus, nous allons parler avec la population, mais avant tout je vous informe déjà qu'on va faire le tour de la capitale. Ça sera pas seulement la commune Ngiringiri, on va essayer de partir na Pemeni à commune Ngiringiri pour enfin vous amener l'actualité. Alors nous allons essayer de prendre quelques plans grâce à Augustin Manzembe sur www.congofrance, toujours l'actualité au centre de ce que vous faites aujourd'hui. Allez-y comprendre, ma voix est un peu rock pour t'auto-servir autrement, soirée chaud et puis voilà, le matin on doit faire encore le travail pour parfaire nos devoirs. Alors, suivons un peu, regardons un peu ce qu'il y a derrière nous hein, et puis on se retrouve juste après. Augustin. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Binotolongwe déjà de l'autre côté, c'était sur l'avenue Makanza. Nous sommes maintenant sur l'avenue Mompono, avenue Ezali, avenue Moko, reliant aussi Elengesa. Ezali avenue Elengesa plutôt reliant la commune de Makala, Ngiringiri et les autres. Et relire la commune, Ezali, commune d'activité, commune à Victoire, Zando, où la seule avenue permet à Batouba Tambola, normalement venant de l'autre côté. Alors cette avenue s'est transformée na habité délige sur le bandé nini bomona bino moro madusu et place population ko tambola ezali sous-souté moto ou encore de moyens de transport aux la facilité au longola alors longola chaussée et comme aux petit place la trottoir au batin pour na batou aux ali au mona mo bousculade au bateau moto bazali ko tambola jusqu'à atteindre bateau. Alors na rolobe un peu to le un peu na bana mboka au bazali pembeni. Ah je m'en vais d'abord dire à frère Moko bonjour. Bonjour. Papa comment nani? Monsieur Narcisse Mabiala. Monsieur Narcisse, tout le monde y a payé awa ozali au vanda à côté plutôt apparemment. Comment vous trouvez dans le locaux embouteillage, manzela, katani koto et tout. Comment vous trouvez en gros? Bon, embouteillage ou tout ce que vous voyez ici, les gens ont qu'à faute yanzela, n'ingenzela eza yakobeba yangomoni na mituka na ba moto ezolongwa même na chaussée bazoleka na trottoir place ba piéton balekara. Donc c'est suite car ya nzela n'eza yakobeba yangomoni ezoke ba embouteillage et tout ce que vous voyez. Et le Congo, ça date de combien de temps? Bon, 6 mois yango yo toujours kende 6 mois et bandaki mukie et bandaki juste awa et puis ezofunga maté comme na niveau économie. Mais est-ce que gouvernement plutôt gouvernement il s'allait être acte moko ya qui ça que va prendre acte va prendre apprendre ce qui se passe ici. Bon na olobakeza bino la première fois tout le monde a la caméra et filmé bayaka trop mais tout le monde a une réaction morotée na part ya gouvernement parce que ba autorité pe mingi balekara awa mais ba mona na bango mais en tout cas le mot ya malonga na tout monde était atama mabanga kutu bana quartier nde bazaka lokola tona ba chantier koto bango nde bayaka babwaka moi keke mabanga na pona ko permettre circulation zala mais ezaka effort ya population ye moi zo sala effort mais ezo tenir pekate.
Gouverner c'est prévoir, oh bazali ko prévoir nini to éviter peuple azali ko lobazo s'exprimer à travers moko ya mwana mboka azali awa mais biloko nini bo connaître déjà comme da risque ya makambo o azali ko salema awa na avenir. Bon, tous connaître d'abord l'accident et puis deuxièmement mitugezo beba mituga monsieur zana se monique mai serait tondi mituga monsieur yebo se noyer donc ba perte ya ba ça va perte à biloko na bango ba to moto ko kwea donc ils ont ça pena malao mingi te. Mais est-ce que avenir c'est la seule avenue permettre à battre makala na commune mususu ba ça va commerce na bango. Est-ce que ils ont dérangé un peu commerce wana ou encore ba moyen de transport est facile pour na bango pour na bon moyen de transport est comme difficile parce que nzela oyo eza penza nzela moko eza très important parce que ils ont relié bato makala bato ya limité yolo lemba eza na nzela moko eza important ceux qui ba réhabiliter ngo ekosa malamu mingi et puis ils ont pénalisé même ba ou nzeo eza juste en face na biso wana moni que mituka mususu leka na chaussée ezo ko kende vers le marché ça cause aussi des accidents là-bas tu vois que ezo ça pena moi passe mingi. Merci papa pour nous accorder cette interview. Et nous allons continuer comme ça. De l'autre côté, moi tout en population déjà tout le monde est coincé déjà na moto. Donc quand on un peu trotté, nous allons maintenant évoluer de l'autre côté. Tout le bisa un peu surtout comprendre un peu ce qui se passe réellement. Mais population, je pense que baza mécontent na parce que pendant 6 mois, l'activité est pendant 6 mois, la peine, je ne sais pas comment est-ce que la population c'est l'objectif de notre entretien avec la population aujourd'hui. Nous allons continuer pour en savoir plus. Côté pour solo na bana mboka de l'autre côté na embouteillage yango bazo kufa na embouteillage biso peut solo la côté na papa bonjour papa na ouais papa vandi côté ouais na fandi côté tonu to bana nous eloko nani nzela baby depuis quand essayer umeli vraiment essayer ba 3 ans 4 ans il y a Robert Babo 3 ans à 4 à 5 chantiers ouais banda 5 chantiers banda sinde ba osala banzela musu ya koto ezaki déjà ya kobeba banda kala tala nde ka réseau patine kuna donc bambouteillage eza cause kaka cause ya nzela soki mutuka moko ekangami donc il faut mituka etonda a moyen bato batambola eza te circulation moins moto même sans moto a donc moyen te na moto bino mutu oza na ngiringiri to oza na commune moko avancée. Comment est-ce que vous avez la circulation côté comme un moto moyen de transport moto prioritaire? La voiture peut permettre de correctement côté. Comment gouvernement comment gouvernement a dit que mon makambu est-ce que vous vu déjà peut-être réaction au gouvernement? Mais avant de toujours le déjà appel toujours lancé pour bayoka mais la première fois peut-être boyer à bachen nyon ya balaki sa solution est maté maintenant biso ba peuple to rosali quand de toujours senga bonde appel mobimba pour ba bonisa nzela biso to rosala ngote awe commission za pressé il faut zo moto soko zelika ki ozwa taxi yo moko moni banda yo telemi place combien de minutes to keleka mutuka moko zo telema il faut ça au moins plus 45 minutes au Kendewat. Si on m'a dit moto, et les autres sont moto, ils sont au tambour sondé. Sans moto, donc au robimatin, sans moto robimatin. Eh bien, comment c'est que Bourouma, c'est la commune, il y a la commune où il y a la Pemene Awa. Est-ce que vous avez visité déjà Bino Koto et qu'on a entendu ce qui se passe ici? Ba visita bango personnellement ba lekaka pe ba yebi situation nyonso bango ko tuna moyi ba lekaka wate ba kimakande ba mbuti ya joan ba préférer ko moyi na butu aleki na ye nyonso yo kanisi ba yebi yango si ba yebi ba lekaka ba monaka mais réaction exacte. Eh bien il faut analyser ou encore que ça constamment pour 5 chantiers manzela na bino olobani bon na habité ceux qui babimisa yango na 5 chantiers na kosenga bazongisa yango pe po ezaka nzela ya mboka pe na kati ya capitale pe za banzela moko minene o bato basalelaka o sekondaka neti soki bato bayebwe bakoti mbala mo 12e numéro ezo faciliter pe neti kuna babongolo wana pe embouteillage ezo diminuer mais aussi longtemps que awe etondi bongolo kuna libulu pe etondi ba o ezo ya koto ekangami koto circulation kozala ndenge.
nde yango tozosenga batalela biso mpe koto baluka mpe solution ya banzela oyo eza mpe intérêt na biso bana mboka mpe intérêt ya bango moko bakonzi. Merci papa, nous allons continuer. Je pense que Ozali rappelle pour Nabatumusu Balandi Barando Landabiso peut-être une bandélité. Ezali a venu Augustin Kozoba image. Ezali a venu comme Mompono. Croisement des avenues Momponona et Lengesa. Avenue Elengesa, Augustin Kozoba image kuna. Avenue Elengesa, eza avenue au Reliaka. Commune ya ba commune Ebele. Il y a Funa de l'autre côté na ville quoi, na centre-ville. Donc ce que les Zando, seul Nzela au outil commune Ngiringi, Rito commune Makala, commune c'est le Mokuta Katikuna, c'est cette avenue. L'avenue Mompono, c'est l'avenue qui nous aide, qui aide la population. En général, il y a les communes, il y a la commune sociale de l'autre côté. Alors nous allons mettre un peu pause pour toi avancer, toi qui es sous de l'autre côté, total un peu avenue côté à université, hein, Augustin. Côté université, total un peu état des lieux. Il y a avenue plutôt par rapport à 5 chantiers. Gouverner, c'est prévoir, mesdames, allez-y comprendre les lots, toza vraiment na fait de société, tout solo un peu, tout ça la état de lieu ya banzela na Kinshasa awa. Il se fait que awa, tozali na kati ya toza na avenue Bongolo, premier ya pont ya Bongolo oyo, c'est pont aux la pont et permettra bateau belé, ça avenue plutôt permettra à moi navigation belé, makambo belé, musale belé les canaux. Alors je vais essayer un peu de parler avec Papa Moko Azali Awa, c'est un vieux aussi. Je m'en vais d'abord dire bonjour papa. Bonjour. Et papa yo apparemment au vivre bané belé koto apparemment. Et là on y sali après quelques temps kaka babongi si pont et ça la boy. Bon, ngana fandi na botam na matonge na ko na matonge na botiba na matonge. Par rapport na ye ko za moi meya moko na pays moi mabele nanga lupango nanga na Kasavubu mais na ya toujours na quartier nga na yebi point na pont banda tozokola ezaka na distance moko soko okoti na se ezana ba bibene mo ya bascalier oyo toyako matabo mais lelo yo pont oyo baroya babongisi bazo foutre rien. Pour ndenge ezali soko ba ingénieur wana baza oyeba te bozo mona ndenge ezali kuna comme cameraman asoko azotala ozo mona ndenge eza wana ezaka yango te eza na couche moko ya béton équitable na se eya ko tutana na zéro bango tango bayaka kokire bakiraka awa bakire kuna menacer wana bakiraka te. En plus, na la carrosserie ya grand camion Toyota. Toyota ya grand camion 6000. Carrosserie wana ekangama na kati ya pont na katikati ya pont. Hein? Ata ebende elena kanango ekanga ba matiti ba biloko ebele na kati. Yango ata bakire eloko te to na besoin ba buka pont oyo. Ba sala ngondenge ba sala na premier ministre Lunda Bululu. Et bani moi le colon na pantoine na panto ezali na liboso bongo ekitibo eti vers porte ya Kimbangiste ezala boy. Alors excusez comment siko ba ucho bongisango ya cela même pas bané belé et baby boy. Comment tomoni sous ba salité komi ko kanga boy eloko nini ozali komona na avenir ne ba salité kanga mi boy comment ça l'a déjà ko boucher déjà nini na avenir neti ekomi déjà boy ba ezo kanga ba maya mike oyo ebimaneti ba terrasse na ba pembeni euta boye ezo boucher ngo ezo pesa retour à mai sombula ebeti
mbula soki beti emati ekomi kokota ya bato na bandako ekomi bebisa ba avenir surtout avenir ya liboso soko 40e euro so 35e eza avenir moko ekoma avenir de la rivière ekoma nango terrassé bato balekaka na balupango bato kaka bongo soko bakolupango wana baboyi lelo tala oyo nyonso to il fallait batumba ngo te il fallait l'état ya sala musana ye aki répond neti mopono et salama victoire ezali babuki kaka pont oyo bakomisi yango likolo mai nyonso ekobanda koleka mai nyonso ekobanda koleka après kosala oyo basali victoire yango eloko nangaki nayebisa bino citoyen journaliste. Merci papa. Maman Vani Koto, toko solo là. Non, les canards, quand ils sont en somme, on va couper à bonne mon vie dans la vie. Qui a qui quitter. Ils ont la tête. Dans le temps pénal, l'État est sur ma camp, pour prendre la foule boui. Mais maman a été dans la quitté. Hey, ils ont la tête, ma babou, mon aboui. Bah couper avec des outils dans le monde éternel, les cathéstiques. D'abord bon ça, quand tu vas ça propre, péné bon, en mystique. Merci. Alors, les âmes mécontentement et la population, mesdames, demoiselles et messieurs, allez-y comprendre que aujourd'hui, je me suis fait vraiment la peine, dur la belle, pour la cause abino image oyo et avec sous banini onyoso, banini onyoso, tout solo là. Après, bonjour papa, comme bon ami. Comme on a aidé. Nako simbelo micro. Bon, yo Vandi Koto yo. Oui, mais neni bo vivarana na makambo nyoso. Yo talaka boye pena na santé na passe ya Kongo pena boye. Tokufaka doublette. Parce que bana bazo matape awa boye ba komi awe komi lokola couche moko normal. Mais komi lokola foire te avant congé ko kameba ba sakana déjà na ba foire déjà au mona foire. O koma foire. E koma foire ya bana po bana su bazo matali kolwa ba sakana po ba mona zelo salité kangami sali lokola balcon ba sakana ba kita lokola sincère. Mais gouvernement so mona bongolo eza goudron mo ya munene o eba na Congo mobimba mais tala pena to mona depuis sope depuis Muzako tati lelo toalara boui. Mais apparemment ba autant que réhabiliter pont oyo. Mais comment est-ce que quand si vite marambo comme boy zabino mo bo soigner bo prendre soin en hôtel comme te ba réhabiliter en hôtel ko chimola eza ko bongisa te ya loko la terrasse bouché bo fungoli normalement za pena fu ba buka pont oyo ba c'est ce point sika po mabele mai na pont et espace nous avons espace ezati moi monter bima qui est belé na gouvernement pour na bongisa pont pour na ni bo proposer qui depuis toujours te ba bongisa na Cambodge c'est un problème au l'état fata ki mangiste bata l'état ba yaka a fallait ba sa musala o mais béton o fuba ba bukango zo senga fo ba exploser na ba poudre ni ba lo barawana mais ki mangiste a exigé l'état que en cas de d'exposition tanga salama immeuble à bango université soke ziba fissure sope l'état ko landela sope nini ba la fa signer ba papier bon comme si l'état banga na wana yango no monique donc monique muso sa maté université wala na gouvernement eza moyenne 0 ngana yebi yango na botama awa histoire ya université ne bana na 71 na 74 ici là bon so gouvernement les 4 ans construit bon wana pour na baté belé bani o kama boye pour na université o privé intérêt à batumo boye ya famille mon boye ki mangu bani o kama baza la bien biso baté belé boye ba famille belé ba président baza ba député o tout ça o ba ça na foire na foire mais ba yo sakanati masa zo bangoti so sakanati do so bale baza bale atata bo sakana mais yango na bale kangami poani. Alors pardon te recevoir un peu avec cette population papa ko on a proposé papa alors yo omoni awa na constat na yo ko la biso caméra constat na yo sali awa constat na yo ko za basé sur quoi qu'est-ce qui est à la base ya nani oyo pour on ba réaménager yango ba songisa yango plutôt na niveau un peu bas et là on essaie à ce que eza répondre na ba besoin population vite. Bon biso vraiment to éviter so to do bani pour à chaque fois to lobela kango mais ba konzina biso mosala bango ka kotala kaka makambo
il y a ba couple ya bato donc basi na mibali mais s'il s'agit ya kolobe la population pour makambo o ezotala mboka donc o ezotala vraiment donc amélioration ya mboka donc batalaka na bango kuna te kaka pont oyo vraiment à chaque fois bakonzi balekaka na bango awa donc bakonzi nyonso balekaka na bango awa mais idée donc po te basala musala en travers busoto nyonso etondi mais alors, ce qu'il faut 5 euros sur 5 chantiers. 5 chantiers de l'équipe. Awa. Na analyse ni to bénéfice ni besoin à 5 chantiers koto. Mais tokolo banini. Donc ezali lokola bakaboy 5 chantiers ngo donc batomi susukuna mais bisika mosusu balingi ko toucher te. Taka koto population zo nyokwama. Hein, ce qui mboule betia donc inondation grave que soit même accident mosusu esalemaka en travers ba inondation taka ba imondi so donc ndenge zotonde gouvernement donc ba konzinyo so balekaka mais idée ya kolongola ça été donc ba mona kango te donc merci. Merci. Allez-y comprendre. C'était la population congolaise qui s'exprime à travers notre micro. On est à Kinshasa, tous à Kinshasa, Awa. Donc on a Katia commune ya Kalamu, la commune ya Kalamu, tous à avenue Bongolo. Pour eux permettre Maï au Outamba coin et Belé et les cas et Bima de l'autre côté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci à vous parce que vous avez suivi cela et puis comment vous avez compris que population congolaise est exprimée na katia tristesse ou na katia douleur. Merci à vous parce que vous avez compris que Makamusu Sotolobia où on a traité c'est pas de degré vraiment où il fallait tout ça mais et c'est une obligation parce que population congolaise il faut aller au bas et il faut agir na ozali ko revenir na ba droit na e. Alors totali ozala qui avenue Elengesa totali à 2 avenues Mompono na avenue Makanza et Tozalaki na avenue Bongolo. On a regardé, on a vu, on a analysé ensemble avec la population. Ça n'est fini pour cette édition. Merci à toi, monsieur Didi Dipumba, mon boss. Merci à vous parce que vous avez compris que CPLAS TV, vous me suivez sur CPLAS TV à travers le monde entier. Merci à vous. Au revoir. Site ya Kongo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. CPLA TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. CPLA TV est seulement à 80 livres et 10 livres d'abonnement. CPLA TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur